Salut, salut, bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur Tomola Maboko Lwana Palin, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle, le Pesarabino, information, ya sûr. Bozola Nabiso na MS Pro de TV featuring avec Sarah Tola TV. Balobido Mikolo Mesana Po. Soko boko mesana, tu n'auras pas de choix na souka. Il faut on mesana pe ondima. Je sais très plaisir encore et toujours de recevoir pour vous Babi Mikolo. Elle fait tellement la fierté ici en Europe, ici en France. Quand on a relobate, pour au monde, elle parlait tellement bien. On a ça au souka mais à côté na mambasap. Donc on a habité quoi. Donc il faut vous comprendre déjà. Je suis avec qui? Je suis avec Sarah Tola que j'ai saluté. J'ai dit déjà bonjour, bonsoir Sarah Tola. Bonjour, bonsoir MS, bonjour, bonsoir. On a abonné à Sarah Tola télévision et puis on a abonné à MS Production. Au bazota la biso de partout, de partout. Bon, ma beaucoup on boit nini ya. De partout. Et à chemise de. Eza nini ya. Et à kimono. Okoti makambo. Ngate. Nani? Ye. Ye nani? Yaya. Asali nini? Yaya mutakotinga. Ah, Sarah. Toromela ma ibiso. Yaya ngande na zaboe na fa machine. Na aloka leki na nga biralo VIP international. Na kenda oluka na Chine. Na zwaka na ke na BTC. Sikoyo omoni kimono o banda na banda Chine banda ngai no na mona na nga Chine abeti kimono o. Ya chemise kutu non te. Kimono. Ya chachi. Ya chachi. Nzambe na ngai. Ya mtalatinga. Oh là là. Ya mtapienga. Oh là là, oh Seigneur. Sikoyo yango esenga ezabo. Ochonde ni ko ye. Mais nakota te po nasuki ka na chemise o te Mususu ya? Nini ko ya? Wana penya na mona ke kapa ya fali O pende ya fali pa za. Ka ya fali. Ah. Mi se musupe na la chango te ka ya fali. D'accord. Après ya fali nga. Bo kende bongo. Balmen wana ya chemise wana. Balmen pesa. Ka ya fali, après ya fali nga. Donc comme il s'appelle Yaya. Yaya. Nga ngala te Yaya. Donc ngabna na comprendre lo ke chinois sala nyoso te. Pour ngabna na zo mona ke so sombisa koko ke na ngopa chinois beti si mette chinois betani. Il y a d'autres habits que les chinois yemo so ele abi non too much. Pas ça, pas ça. Okay. Ça c'est pas à mon niveau. Kimono o. Ah! Merci beaucoup Sarah Tola donc nini sous cette école. Nakota kate. Dengo lobi. Et la belle pour la moni niro nde o yo kota na solo ya agu o sentir oyo kande nini ko de la sabo bino nyoso bafurmi ngane mutu oyo ka bongo bino nyoso bafurmi ngande mutu na yebisa oti mais babila ba versa ba balata na wango pesa ote tala ba versa so banana nyoso ba olataka wana omona ke o eza cour des grands. Na bisi oti na ba musicien fali après fali na ba musicien nga. Donc après fali nga na ba musicien fali nga na biso bat internet bata media ba musicien nga. Mpunso ala tiango nonte. Donc chemise ana pe balmen après ya fali nga. OK. Na sombi na nga te. Sombi te? Ba munoko nyoso chela biso. Na sombi te. Ah bon. Ya na nga mutapesi nga. D'accord. Moi pe na tanga kombone. Ezate. Bonga na kotanga ka. Kotanga te. Biso tangi mwasi na ko silka. Chika. OK. Mwasi ne mo tala ka chemise na cher wana pesi Sarah Tola nini. Aïe. Merci beaucoup Sarah Tola. Bien que tout. Ba camarade ne peut pas ko silka. Oui. Bino abo baba français ni ba wesh to pe matele lo ya to le kat. Mais na lati bien. Na yebi ko. Na lati est-ce que chemise o. Et sombi bilamba nyoso lati na bilamba nyoso na lati. Olingi bongo te. Bongo te. To yeba nde ba prité to bomba na ba garder bandi ko ya. Te band. Band. Papa lelo me la mai tai. Fango c'est la ram comme si na lati la ba musu. Garder bandi. O mona la ma na lati band ezo garda. Rien. Toke ka na catalogue. D'accord. Sarah Tola, tu as une page noire, tu as un sang vraiment. Bon, lunette, tu as monité. Tu as un soutien. Eh, papa, tu as lunette au bien. Ah,
Sarah. Tito ya koma mulai, so bande okite biso na ba lunette, tito kita trop. Otali pe na makolo te. Nzambe na toza na problème sérieux. Otala Isaac te. Ah, Miralove. Toza na problème sérieux. Otala Isaac te. Na sac lisusu. Mais Sarah ozui partenaire moko makasa comment fournir yo ba plan. Yo koti pena na makambo WhatsApp mikolo c'est décidé. Yaya Kanda lobi bo petite sœur nanga yo po bulldozer de la presse. OK. Ozala wa queen, toi na king na musique aigle. Parce qu'on a queen église de la presse. OK. Donc et puis nga tala fali trop déjà. Nga na linga fali nda lata ka na linga ba look na. Taka na kenda la ti montre fali lata montre Gucci. Nga pe na ke luka ba chinois. Basa la Gucci wan. Mais ya na nga bila nga te petite sœur. Pour que so luka chinois te quoi. Faut la taper bleu à solo. D'accord. Zwa sa ka balmen. Zwa et puis nana basket mo ka Gucci. To le gâté. To saka na WhatsApp lelo. C'est que to so la sap kas. Basket wana Gucci ya pièce rare na mona nga bato balataka ba basket a Gucci wana ya te. Ata chinois sala on te. D'accord. T'es d'accord te loba félicitations. Déjà nous félicitations ne ba ki sa pona basket. Na basket félicitations. Bon eza Chanel. Chanel ya. Chanel. D'accord. De très bonne qualité. On va faire des inserts pour Bamona. Merci beaucoup à toi Sarah Tola pour la présentation. Il y a Biloko là. Tu as payé chemise de rose à combien? 1000 et quelques. D'accord. Merci beaucoup Sarah Tola. Naïm te so ekiti C'est ça va au-delà. 1800. Naïm te so ekiti chemise à pamba. Naïbi ya. Sarah Tola tu na page noire. Te bien ngo kimono. Oh confond on a ba chemise à Versace à pamba na pamba. Mais vous appelez mon talboso Tola tu Versace c'est ça. Te. Tout le monde a bande quoi basi misusu ba la te pe ba Versace ça. Plage, ya plage. Il y a plage, à la ti robe à plage na boula vers. Donc il y a pour à la taka Versace mais robe à plage. Té, na la ti boy chemise o. Chemise o. Ouais. So memele ngo ministre olata. OK. Ministre okota na Versace asombe chemise o. Robe na plage, ministre olata te. Il y a une robe à plage. Il y a plage. Mais ça Versace quand même. Té, yango na lo bongo Nicolas te. Et l'accident so sombe lo rakombo che na nzoto ndo lati bi. Oh, tiango na place na ngoto. Ezape na mutu so lati na Zara a classango e sololi. Donc muta sombi na Versace. OK. Ah. To chika kaka ese le kala ngoka, to chika. To kanga page noire, ba roba Versace ezati. Papa, o eza likolo. Oh, sala eza likolo makasi. D'accord. Sarah Tola toza na page noire. Le lot eza enterrement ya Seguin Mignon. J'ai na ebaki Ola ti pe Versace c'est que moi ba noir, mbati moi noir, lunettes noires donc OK pena rouler la Seguin na bien. Dis-nous d'abord ton impression par rapport à l'organisation et à l'obstacle na façon où est déroulé tes impressions. En tout cas, sans te mentir, MS organisation déjà ça moi pas si toi parce que non ici à na kinte. Na jupeta au tala pe ba émission ngo vraiment parce que zo qui n'est pas dans moi désordre. Mais ba image automoni en tout cas tomoni ba lili Seguin. C'est vrai que tomoni ba présence ba mission belé mais misu pe bazala kité. Toyebi pe kozo ezosala ki bazala tete mais tomoni bato belé pe bazala kité mais ba o de bazala ki wana quand même ezolakisa ki baleli frère na bango Seguin Mignon Maniata que son âme repose en paix, sincère condoléances na famille biologique nae ainsi que na famille artistique nae mobimba. Donc matanga ezara matanga. Toko sala ba analyse ba matanga TMS. Vous comprenez? Matanga yaka matanga. Donc soki mutakufi balelae na salle ya 6000 personnes. Balelae na salle World. Balelae na balabala. Balelae au zala mukaneka susté. Ba dépense wana nyonso bo sala azoe bango te tom ça inango besoin de son vivant. En tout cas c'est gars Koufi que son âme repose en paix. Tomoni volonté à ces bonnes de la machine papi kakol à sensibiliser qui quelques drumers. Tomoni assistance ya Ferrego là. Après si batignos tumboto toyebi ke bazao solate na sourire. Donc quelque part matin on peut dire 5-6 mois bateau ouais rançonna
na fait rigoler après combien d'années tout le monde a bango sous ba pesa nimbote. Donc peut-être sangisi pe bato ebele o bazaro yo kana susté. Donc que son âme repose en paix. En tout cas bakundi Séguin lelo ba bi matanga msupe ezali na poto na Bruxelles. Oh aller mpela moto organisateur. So to information na Bruxelles wana ingé ça la bien. Grand frère nanga Bruno Makubunga il fallait que Bruxelles en mais jusqu'à ba contretemps. So to zala wana vraiment to ngai to assister famille mpela mobimba mais baza ka fort courage na bango. OK, courage na bango. On peut parler maintenant Séguin qui est là à côté vraiment la Sam Mabele. Après Séguin, BCBG continue toujours dans le même allure. Ah, il y a commis ma question hein. Ah ouais. Et comme ma question parce que répertoire presque mobimba BCBG zai na maboko Séguin. Na évité peut-être pas ça na doublir. Na doublir oui. Mais doublir wana au satisfaire wenge musique à BCBG le roi Séguin. C'est vrai que mutu azalaka na ba capacité na ye moko personnel. Yo poko zala au sac émission mais ngala na moi bilo na nga mo boy moi bichebe na nga mo boy na lobelela na façon na nga na convaincre bato MSP ana ba ndenge na ye moko boy pas memelela pe be mission na ye ozo comprendre donc baza loro moko te donc tout ya Séguin ezala kaka libulu wana jiba bando sentir ngo ebika héros Séguin ça pesa nga passage je suis tout ça là qui fait tout ça là voilà. Mais on peut dire après tout le monde BCBG, Papa Chéri lui-même dans son état. Papa Chéri Pepenza, ti Séguin koufi album ebimika te. Album mosusu. Eh Yesu. Ah, t'es pas. Mais JB qu'est-ce qu'il fait va plan ah. Et ça ka boete. Donc Séguin koufi na ebite soka tikita studio abeti ata na studio. Ah. Tozonga na mawa. Te continue. O aponi ba bodi yaki. Tout sera là, pardon. Mais JB Kassi, on a envie de JB dans son état parce que à part na orchestre, Séguin pas vraiment moins na petit parce que aux alençons. Mais Nathalie n'a pas sur mon on Nathalie vidéo moi JB. Quand il est mort dans les pamba longwe kota vanda ki on est soni mi so batu à côté na voiture banjo lela. Quand pamba boye a telemi garde a fungole les portes. A coach a vandi a bandi kolela loka mwa muke. Ah nzambe. Oyebi. Nde to sa boy muna mtana ba problème ne. Ouais. To sala émission to seki. Oyebi MS to kaboni na oka awa ozongi na ndaku conscience ezongi ba problème nyoso za on a vie. Et bon ouais. O comment raisonner que na ina problème mo fa ina régler na kina mbongo fa ina futa minerval ale kinanga fa kina sala boy ba problème ezongi a gogo sur les champs. Donc JB kozane na bato wana nyonso tu ozana bango c'est vrai ba consoler mais après enterrement tango JB otikala ye moko tango JB okende répétition abandolela chaque jour. Wow. Ah Séguin soko zalaki maniata eloko yo maniata. OK. En tout cas toro lobanini wenge eza empire peso sangisaka bato tikala toujours na solidarité na solitude autour de moi. Et ça n'a offert un héritier na Fabrigas. Ah. Et ça empire au sangisate. Non, et sangisite. Bana bazo bomana. Bazo bomana na ninga faux. Basi singa poso sala analyse ya musique. Ah ouais? Ko bomana o ba mise ba komo bomana siko ba batu baza prête ya boma muninga pona se pesa musicien. Donc comme na niveau na sala ngo penza calm down. Pour nous faire plaisir na leader moko tu préfères au en tout cas wenge na lobakeza JB na wera. OK. Baba papa basa l'effort c'est vrai que bana ngope bakoli mutu na mutu pas za patron na coin na yaza na orchestre na ba obligé pe bango te mais bachata nde ba bana mutilu ba lekela muto lekela ba doser. Mais si tu vois même le parent bango tout le monde est Blaise Boula Betty Weranson Kara te wana baba vieux même bango ba vieux ils ont encore des problèmes yango na zoloba donc ngala oloba kaka baranki nango pe bakosa basambla te ka pona matanga c'est que ba problème eza ba problème pe ba nango pe ngana yo toyebi te mbongo mwasi ekabola batu. OK. Toyebi te est-ce que ezalaki makamba kala nyonso wana toyebi te donc
nga na oloba kaka age ezokende tokomi 2025 mwa lekela mutoi ozocomprendre mwa lekela mutoi fo ezala. D'accord. On a dit dernier mot kasi pona makambo ya Séguin. Si tu peux dire un petit mot pona famille ya Séguin, pona ba fanatique ya Séguin. Natala vidéo moko ya famille ya Séguin. Bazo welela ba chaînette mapango banini biso c'est chaud. Neti nga penza boye. Soki nzamba alakisaka motu kokufa le 30. Na di biloko na nga nyonso. Omika boleli. C'est la MS. Oyebi nde tosufri boye. Oyebi malili ya libanda. Toyo lukala. Famille eza te famille msu ero bali kwa ba mbetu ba zipiki ba dra ba olia ba biso za ato risqué. Siko nga na kufi mutu moto msu to oswane na famille te to msu apimelanga fufu peche ye azupe monopole. Lokwa zaka ndeko ayepe ko chalwa azwa pe lamba nanga. Nzambe pe aso lakisaka batu kokufa après 30 jours. Nga na bandi déjà nakangisi biloko na nga nyonso na teki. Nyonso na teki na zimbongo na tie na compte ya bana na nga. Allez, liwa yaka bokundaka tala dra. Mais est-ce que la famille nyonso est pareil? Non, mais c'est pareil là, à peu près. Ah ouais. Mwana mutu mo pe boza osola te okufi azwi pe courage ayo osengela mbano. Putain. Na obimelo. Ah ouais. Kozwa te. Na obimelo penza. Yango wana monaka. Ouais. Nalobaka na batu so oza en vie. Somba bandako na bakomba bana. Ouais. On sait jamais. Et il a raté hein. Il a raté. Chambongo na bakonta bana. Il a raté. Cha base na cerveau bana, scolarité, classe. Ouais. Ça la dépense pour na beti da bana batanga na bekola bien. Meilleur héritage autique la bana. Formation bana. Base. Ouais. Formation de base. OK. Tangisa bana na bekola cher. Dépenser bana baki otanga ta libanda mboka bakoma batu. Mais ako salo sombi banda ko tongi okufi ale famille pe bae biso nde ba mama biso batata mwasi nde na obimela bino Sarah teme ouais. Nga penza lelo so na zate famille na nga boata na droit ya $1. Wana message opesi déjà. Te na loba ngo na be mission nyonso boata na droit ya ata ya tonga na nga te. Bana ba ali. Tout c'est pour mes enfants. Tout sauf rien. Tout. D'accord. Sarah Tola, on avait vu sortie médiatique, il y a Vierambo. Vierambo a bimi na TV, alors il m'a belé. Je ne sais pas si tu avais suivi, qu'est-ce que tu as retenu? Te me ba Vierambo pe. Dakumuda zaka via wati. Vierambo a bimate. Dakumuda kufi Vierambo a sali sortie médiatique. Dakumuda kufi Mike Kalamba ya bimi. Botika biso pardon botika Dakumuda. Wana ba causer na ba ventir. Bavantir Dakumuda zalaka chaka bango na défi soki audio eza so akomeka na sali na che audio ye Kofi azaka wapi même Mike Kalamba azaka wapi non ça devait être plus crédible batika batu bavanda et puis Kofi okoko pour cette mission na sango par respect otika to kunda nani Séguin Séguin za artiste le roi yo. Ah ouais, oui, vous soulevez pour mon rôle. Batu ba mona ngotendeni Kofi pasara marambo poani Kofi on dirait za na respect batuta na respect mémoire batuta respecter batuta Kofi. Est-ce que ça normal penza na moment o batu ba olela Séguin na Kofi ba titre moko. Ouais. Kofi ba commenter artiste légende na passeport ba komoka artiste. Ouais. Donc na yo na peintre ba kombo titre moko. Okay. Mutaleki muto azate yo zaki musicien o matara na podium oyembaka Séguin Doumer abetaka et puis akufi et puis aza parmi ba meilleurs Doumer ya mboka ouais akufi Kofi yo sala sortie médiatique na ba scandale ebele po boma actualité matanga non non sens ya mwana non sens franchement na eza un sens te donc batu ba mona non analyse wana te makambo Kofi asala ezala te. Jamais à copie sa sortie médiatique dans le moment où tu es la musicien, tu es la chauffeur, mécanicien, politicien, mais musicien, tu as respect à titre na wana ya artiste. Moninga no artiste à Kofi. Kofi a sa sortie médiatique. Et puis ayeba ki ba okunda lelo, c'était très simple. Ayeba tiki na ba bordir. Ah.
atiki na babordi onga koko ba wario o ka yo moko zwi ba palpite mwana reconnaître o te loka papa yo weleli kuna koko hein donc ba reconnaître te ah ma abimsi date lambalia tia ekoloba nga pepa ba wario aluka bato bazala soki te piaka. Mais date c'est curieux et bizarre pour ceux qui ont rebêté dans la salle à monene. Normalement, avant de poster, il faut salender poster au liboso. Conféré à l'ingabeta na Paris la Défense Arena. Avant, il y a reposta qui et la publication Paris la Défense Arena. Kofi a comment na ba manki na papa. Donc Kofi Olomide a posté ka yemo. Te ya comment na ba manki na muta elle a biso invitation à Balmen et tindela invitation à WhatsApp. Oso mona. Ba Kofi openda na ebite ba papa okokola ajekei sindikanga pepeko donc omona mutu il vit que pour l'actualité en fait. Kofi a vivre en actualité siko actualité ngo bandada kumuda atiki scandale mai kalamba ya zwaki yango ya zaki wapazeli kati bakunda sege ya donc ya zeli ti muta kufi tokomi preta okunda sege ya sai sorti acheli sege libaya acheli matanga libaya ekunda mi peti émission ekundami et bomani ba mo kufilelo mais bien sûr soka saki non peut-être après linga ont en plaire linga kende mais siko ekufi allez ola suka na actualité wana on a présenté ba condoléances na famille à Séguin. Ah bon? Oui, abo présenté condoléances c'est pas JB. Ah bon oui. Bah ça a un problème. Mais oui. Confident JB ba kana ata. Ah. D'abo il n'est qu'aux hypocrite. A confirmer biso Alexis so qui rando na e na et continue à kana Kofi. Donc yango peut-être mon anité les. Mon anité. Ayete atikala oya matanga atikala oya te. Mais matanga 18 chaku. Ndenge bo sekate quoi. Pour lobby pe kozwa yo. Mais yaza matanga awa. Na Kofi. Pe kose, comment nena e? Pas sekos. Pas sekos. Ouais. Matanga ezawa. Wana bena mutu ambonda na ye. Atikala ta olobela ngote? Non, jamais. Kofi ana humanisme te hein. Wa okunda pas sekos c'est fali. C'est fali oui. Aka mbunda fali? Jamais. Fali kuta beta na eta sale logote fali nda memie kuta na poto. Mais pendant tout ce temps où il y a Alexis jeunesse neto Alexis ngo pemeli ya Kofi Olomide. Bana gratitude te. Bana gratitude ata mukete donc Kofi asali sortie médiatique mutambondane. Oyebi ke na kati onka siko. Alobi atangi même pas Kofi asali sortie médiatique mutambondana na malili sege ba okunda e. Donc ata na humanisme bato wana mibale te ba âme na bango e reposer en paix taliete. Et pas lobele ngo même pas. Il n'y a pas ce ça t'as même pas combo. Te alobi atate ki akufeli ancien drummer na e. Batteur. Yepe drummer. Mutambunda. Donc tokufeli mutambunda na drummer. Etali ete. Donc soku ta lobela ta mutambunda na ete. C'est que Séguin ozu ta chance. Parce que a présenté ba condoléances car na famille à Séguin. Bongo ya pas sekos. Est-ce que les acquittés pour pas sekos fali mutazue na dernière minute ene na miki. Et ta uta mutambunda na. Et puis abeta papa fali azwa ou pas. Fali mema poto ou pas a uta travailleur ya quartier latin. Donc fallait qu'il a présenté ba condoléances à ta famille na e et puis a contribué na matanga na e. Eh ba monsieur bo te abiso pardon tika na popola kimono wana kimono ya nazawa na lobi na kisi babo tozo continuer na yo Sarato la Boni Benita yabe en fait mikolezo ya batu ba comprendre pe ba découvrir ba capacité na e. D'accord. Omoni mutu azora mayele ga pa mutu. Bazora mayele pe ga pa bata mayele. Je pense que des fois dans la vie et sengara mutu okende pendo tutani omoni ne ba les conséquences corrige mieux que les conseils. Benita sko conséquences ya ngomo eteye tanga ki tutani a comprendre que nana nzela mabe. Il faut nazonga na nzela ya malam. Et c'est pas trop tard. Hein? C'est pas trop tard déjà? Ouais, non, c'est trop tard. C'est trop tard, soit à Koufiti. D'accord. Soit tu as comme trop tard, mais Benita a envie, à la main makila. Elle peut tout recommencer à zéro et puis refaire sa vie calmement. Voilà. Pourquoi Bino Basi Lelo, beaucoup miga ceux qui au boani na mobile au kaboenaye, il faut rapidement se remplacer Joe Musuzu pour bomba ba blessure na yo. Te wana faut tout na basi wana. Na so na kaboena mobile na ko vanda ta 8 mois.
na réfléchir soki ya solo mpena na kabwani na ye mpo mosusu ezalaka nango mpe kanda bokabwani ya kanda ye ake après 3 mois bomona bozonga esu na bolingo mais so sikoyo osalaki désert wana ke ye ake na kanda oki olingi mobali moko boye me mobali wana alingi yo na ndenge ya solo amemi yo ntina bamabala obali mpe me motema no ezalaka pa ex etoko banolaka na ex na Ah bon? Eh oui. Donc soki ozwi déception il faut kozwa temps ya kotraite bapota neti benita ndenge mobali ahumilie boye il faut abose ndenge adire azwa temps ya kotravaille aluka mbongo aconcentre babusiness Mais aza motu quand même ape na mai na makila toaka oza motu oza na mai na makila te mai na makila elobi eloko te babesoin te mwasi aka na posa nzoto mpe ampamba te mwasi so akomi na baposa nzoto mpe ampamba wana mais pas ampamba te quand on parle de 8 mois de bamanga nanga na posa nzoto kaka so mobali nanga azali awa soka mobali nanga azali naza nde nanga na kishasa boye nanga mobali nanga na kati ya ndako nde naoki posa nzoto nde aza te boye eza te mais sikoyo yo oyebi mpe sikoyo en toi oyebi mpe ke naa na motu te wana motu te sikoyo posa eya ndeni mais il faut ya oza motu te jamais wana miliu mabe donc aujourd'hui on peut dire nga naa na mobali te nayoka posa nzoto ya mari de nuit mais il faut penser à quelque chose pour kaposa nzoto oza sikoyo na mobali te conscience tange ebike naa na mobali te so naoki posa sikoyo naokepani naoka posa ni mais sikoyo yango etinde faut créer te ocréer mpo asatisfaire créer mpo na posa nzoto te ocréer monstre adétruire vie dans mobimba sikoyo il faut créer mpo na nini balukaka mobali mpo na posa nzoto te balukaka mobali mpo na motu l'homme c'est le cerveau c'est pas l'argent c'est pas les habits c'est pas la beauté eza mbongo te motu mobali so aza na motu ozwi mobali bien na vie donc yo fo bana nde koluka sikoyo nzambe apesa mobali oyo aza na motu mpo mobali oyo aza na motu ayoyeba koprotege yo akoyeba valeur na yo akoyeba kolinga yo akoyeba donc il faut kaka mobali oyo aza na motu mais comment savoir tout ça comment détecter mibali loka bakofi boye ozwi malchance Kofi Olomide ntango oloba mobali fo motu mais ntango oloba mobali fo motu Kofi Olomide aza na motu c'est un gars oyo aza na motu aza na cerveau bien sikoyo yo moko opesi biso exemple wana Kofi aza na motu te ah bon ouais Kofi aza bagenre ya mibali Kofi na age na ye wana maza immature te ben oui immaturité ne vendu à moto aswanaka na mwana ye propre mwana bota ye c'est pas normal mais soki mwana dekone koloba na mwana te nga so oza papa nango dekone na média na omanke o respect mpe na média na opesi o respect te papa oyo aza mature so olingi oregle mwana to wana bafamille bobengisa mwana na bino tovanda toloba nde balobaka famille evandi bosali kinzondi si ya un problème tobomi moto mais so ekomi ya koyelanga na média na komanke o barespect na bacatégorie tout mais yo kondana na mwana te quand tu vois que c'est l'enfant oyo azosala papa bamanque ya respect po l'enfant asala papa manque ya respect papa atikaki likangu na ye amanke mama abotinga mais aza mwasi ya papa te mwasi ya papa aza mama na nga te bewe epuis mwasi ya papa oyo akozala mama na nga c'est que papa abali ye officiellement aconfirme na miso ya bato ayeli biso ye Sarah tu vois celle-là c'est ta maman à partir d'aujourd'hui yende mama leki na bino yende boye na boye papa oyo apresenta bino mutu mwana mosala après quelques jours okoma mama esimba te yaya mais bon échangera tika Kofi alinga makambo asindi ta yo abenganga 2 heures pamba vraiment yokostika sindi kimia te kwa pado abengaka sote bavictime baza ebele vraiment mpona sindi le cœur de Kofi Olomide sindi mais de vrai mpena vi alela ye bolingo te yaya bolingo yango wana ce qui est très important pour une femme c'est d'être aimée c'est d'être aimé donc tozongi sikoyo na sujet on parlait juste que na remplacement ya bolingo soki okabwani na mobali na yo bosali peut-être après combien tu peux donner ton nini yoko estimer soki mwasi akabwani na mobali mpo aremplacer azwa mobali mosusu tu peux estimer combien de temps te nga na koestime te me neti ngai fo ozwaka ata 8 mois ata inane ovandi nango. Est-ce que tu es sûr qu'après une année de mobile a bien roya? Tu es sûr qu'après une année de mobile a bien roya? Te mibali ba roya après 1 mois.
ozo observer bango e bon mobali soka yepana kamba mafo ba bandoleka na banzoto opesi motema yo no obinisa mwasi non mo obinisa mobali pendant 3 mois te mobali alinga o pendo osale bazizani mais yo moko ebike na lingi garçon o chele ba piège ozo tester ye olingi ye maintenant olobine ou je t'aime te olobine oui te. Okay. Mais na cause so zongi na parler na lingake mais soka ye oh non tu sais ça va pas on va voir d'abord on demain va voir moi tester ba piège ko benge boué je me sens pas bien au moins azu à kenon hôpital ozo tester que so mobile opena oui moi ekoka choqué ne pena oui moi. Oui moi. Mais ce sont des erreurs que beaucoup de femmes ou bien de filles aujourd'hui, bah ça leur surtout bino, bah filles au besoin dans réseaux sociaux, besoin dans instabilité. Longolanga. Instabilité ebi batu ba instable na bolingwa. Longolanga, ngaza stable. Atchara bino en général. Te, ngate. Bon bah filles dans réseaux sociaux, bah filles dans réseaux sociaux, la plupart de filles, des femmes dans les réseaux sociaux, bah ça instable na bolingwa. Et là on est ça là que bah c'est bien dans réseaux sociaux, bah ça na stabilité à bolingwa. Ba instabilité parce que balanda sentiment. Baluka mobali te mais bango baluka sentiment. Yo ebite ba fi internet ba parla sur makamba betolomo. Soit yo kika garçon na babia za netolomo alanjio. Bokomo bimane po netolomo. Tolomo pa binga pe na kotolomonize yo pamba te akwali mbongo simba motema toleka po etolomo wana aza na place motema ne lalaka. OK. Aleki nzela. Otikali femme seule avec wifi. Mosusu pe mone garçon azaka boga alataka bien alataka ba Versace classe kalora fali azana ba lèvres rose opesi njoto. OK. Yo kwene la boebite la bala Versace alataka somba ngo na mbongo ye pa bandi ko kwala ba bandi ko somba ba basket ba balmene maana mwasi na yalingaka o apesa mbongo. D'accord. Otikali sous femme seule avec wifi. Ngasko na luka mobali mutu. Dans mobali liboso il faut mutu. Mutu. Ata zané danger, ta bogar, est-ce que ça n'a pas critère te parce que on sait aujourd'hui des femmes. Nga mobali za mutu ba critère te. Mobali critère nyonso so zaka mature, ozana mutu. Ba ilo jomo ba ata la tête gaya jomo ba ata la so il forme nini. Toi tu vas accepter ça boni boye ko Sarah. Ouais, la vie est la temps normal. Mais ata yo moko. Loba ya. Yo mutu na mutaka de na choix ya mobile ali. Mais c'est ça c'est que je dis. Vous comprenez? Ouais, oui. Mais na ndeo ya uza na choix ozo linga na personne physique à mutu. Mutu est important. Même moi si. Premier critère ya moi c'est quoi linga mobile. Pardon, même moi si pour linga moi si. Mibale bele basa kere balinga moi si pour nzoto. C'est mon style, c'est mon c'est style nanga fait. Moi si tanga na taille bien, moi si ana lataka bien, moi si ana loba musu balandaka loba français bien, musu azolo kitoko et tout. Mais babosa na mutu. OK. Oyebi soko bali insensé. Abotolo ba bodé. So bali insensé abotolo bana bazoba parce que vous allez incapable ya ozo attendre na avant disa bana pisa isa bango devoir. Moi c'est azoba. Donc mon bala otala même pas que aluka oyebi ke mibali alelo batu na atate ke osuka na classe ni ese batu na phrase wana. Ah, c'est tout na poto ya raté. Te ata en Afrique papa. Batu ba koma plus que tout non sala ga nini. Atali na ba intérêt eloko asala. Tant ba tchaka ti fait quoi? Otumotu na beti di fait te. Beti di fait etikala ka na CV. Donc études de fait etikala ka soko luka musala ba bisi quelles sont les études faites? Ah na ba jobo ndeza bo tchwa tellement si momé za sauter hein. Études faites ba tout na te. Tu fais quoi dans la vie seulement? Ba tout na te. Entre-temps, c'est très important. Ah ouais. Moi so atanga te, ça robotelo bizengi te. Po ye moka ebi valeur à classe te. A oza atana mukolo moko ta sa ela bana devoir, ata mukolo moko ta okenda contrôler bakaya bana écriture bana nde bazo koma landela adila kisa mwana ta kokoma. Rien. Tant wana ezala te. Yo lingaki mwasi ya azalataka bien. Donc moi si atikale lio ka alataka bien, moi si a maquillage ala mukina tongo de alateli bilamba propre ateli au maquillage. Suka ka wana bon éducation bana. Vous comprenez? Le base est à taille aspect physique. Te batu ba ignorera dans cerveau. Donc avant ba notala ba détail ya nzoto a moi sito ya mobali. Kota na cerveau. Et ana mibali mususu ana mbongo. Mais immature, impoli.
mobali ana mbongo akabela ko mbongo ma ofinga bêtise na miso ya famille nao wa mobali donc yo olandi noka mbongo bongo éducation ya mwana eza mibali mosusu oyebake mobali oyo na okende pa na ye asedroge akamela diamba yo kuta osepela mpo so ameli diamba asedroge Mark Tyson na mbeto Ah bon? Yo moko to ke sombele na noir. Oh, papa, renforcer. Oh là là, Sarah. Mike Tyson. Donc, mais obosana. Ouais. Ndenge azawana. Loko aza déjà loko taza vaurien. Vina eza masanga whisky zolo. OK. Ako violele au mwana. OK. Au mwana ba risque basi batala raté. Moi c'est otala plaisir Joanna on sala yaya a carton garçon na a fait ya on a linga so ameli pe babiloni wana boma mama angaye boma mama mais maman zota l'avenir te. Mais est-ce que tu crois pas que basi il est belé comme tu m'as dit vraiment vivre un peu pour vos intérêts vraiment ko exploiter mi balle te ngate non bah c'est belé frère bref basi oza moi site na lobi yo moi si à vivara en fait au préalable il faut ébaquer n'y a ce l'intérêt. Ben oui. Même Dieu tout ça mais par intérêt. Oui. Il est pas fait ça par intérêt. Bien sûr que oui. Donc qui est ça mis na intérêt. Mais quels sont les intérêts? Il faut tala ba intérêt oyo ozozoa wana. Mais batu ba comment tala ba intérêt oyo eko aboutir te. Eza loka ba intérêt matériel. C'est vrai le lo linga mobali mo kuti asa salambongo na ya luka mbongo na ye. Azana ba mituka azana nini ko bandana mobali na pauvreté te. Mais abali okomi na ndako boye nzoka komo olalisa olalaka na mbwa. Na beta histoire a fille mo na Monaco. Ah non là na mbwa. Mobali na ya lalisaka ye na mbwa ye eloko ne salaka te. Oh là. Azana mbwa na ye alalaka na mwasi na ye. Pour satisfaire mwasi na ye. Mbwa. Mobali ba milieu eke ezongi. Entre temps so ba ebisa ki obanda na jeune talent oyo to na jeune garçon oyo lobi nango po lobi nzambe nda yebaka lelo yo mona ya za jeune garçon lobi akokoma président de la république mais yo tali na oka moto aza de est-ce que vous acceptez ça aujourd'hui wana ki mondaka les amonda lelo soute est-ce que lelo za na mwasi par exemple Miralov na vandu wana osupi na Jomoro boye a zéro aza na eloko te VIP international comme c'est Miralov moi c'est abato comment nani Kainga na bengi kombo yo Biralo international VIP. Biralo. Maman. Ya fongola misupa. Des on to sola. Za concentré. Yesu Biralo. Zala concentré. Oza concentré. Est-ce que okozwa Jomoro boy yo za déjà na ba fond na oza na ba camarade na yo. Oza siko sanjo. Okuta na Jomoro boy alelio penda. Mais Jongo aza ne lokote. Est-ce que tu peux accepter commencer à zéro? Soit aza ne lokote faza na mutu. Pour soit aza na mutu aza ne loko. Et l'eau, c'est la tête. Quand on parle des logos, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Avoir et l'eau, c'est la tête, c'est pas l'argent en espèce, c'est la tête des élos. Ben, c'est toi qui l'as dit. Mais moi, c'est maintenant, je vais expliquer que Mobali ou moi si, au préalable, c'est la tête. Il faut tous baser dans mon tout et non na ba intérêt tous au monde en bongo, taille et lamba, moi si kitoko, alobara français, muta média et tout. Okoza ngana na copine nanga moko osepelane so alati osepelane na photo na video na otambola nae sora lobby obaye sitoche musendi ozo comprendre mutu ezate moi c'est bongo yo moi c'est ozo ganga bêtise na balaba devant ba camarade o robalete. OK. Mais aujourd'hui à part l'argent Sarah pour to que neming na mbongo mais il faut yeba que bino ba se belé lelo la plupart des gens ba mo sala allusion ming na sexe. Mayele ya baso bie bolingo ya basi mingi comment on vendre vraiment na nzoto sans nzoto moi c'est à tous en ba millions de fois au monde tu es inutile. Gloire à Dieu pour na bango ba femme sexuelle gloire à Dieu bango ba vanda ka wala biso en fait ezaka nini eza baso ba ne loko sala te parce que même les sexes là so tali bien moi sur sala raté mobali ka ne mta sala ya na pokwa distraction na mo bimbeza nzoto ya sexe yebisanga petit na ngani nga tambola na ye tutambola ne journée mo machine to kabana ba 2h 3h e biralo 3h 4h to kota to la poso to sisi ba wenza moi to bandi ba wenza 23h yebisanga sko moi so azozonga fatigué ndengwana a calculer sexe te alali
po lobi na ntongo masu 5h. La majorité eza basi oyo basala eloko te nde bakalkulaka sexe awa mpe tona basi oyo babimaka mpe akekope akeka yo azongi mais aza na mposa aboma liso moto moko na mbeto yoyoka surtout en Europe il y a beaucoup de femmes oyo bafemme sele bafemme wana il y a des femmes aussi qui travaillent jo mpe azosala bamisala po te bibi la plupart eza bamisala ezala mwa makasi siko mobali autika yo abukani aza na mposa omata liso likolo mpo yaya mwa basemi na poto mingi ata uchi kayu fo le tatami le nyomi chichi kasi pesa ye mais opesa ye lelo opesa ye et puis balinga na soko il faut lire quoi mais il faut lire en fait vie à poto na Afrique est différent parce que moi na poto na Afrique bato ba osalela biloko bio na poto awa ata muso olie nanu bien te olie légume bien te mokongo eza sec oke susu osali mosala makasi après donc ozomona ebele mpe mikongo eza ya kobeba makasi force mpe na ndenge ezalaki un coup deux coup trois coup eza te donc tout ça là mais le sexe ezofaire partie mpe na bolingo mais c'est pas obligatoire moi je dis soki olingi mobali mpo na sexe c'est que mobali wana soki azwi handicap moko na niveau ya sexe mais carrément il y a beaucoup de dégâts ici surtout na poto eza vraiment na badégâts omona mpena mobali aoboma nzoto ebele mazobima basi bakoma kobima mosusu na bavoisin na bapire na poto osali te eza vraiment trop mais papa bosomba bavibro bamare bapapa wana oyo bazokoka soki asali un kwa lembi somba aide maçon somba aide maçon aide maçon asalisa ye asalisa matola conseil yango wana opesa so eza te olosala infidélité somba aide maçon d'accord Sarah tola tokoma opusana maleme te toshite tokoma oshite ngam na odirige kasi tokoma oshite te tozopusa olingo kangakanganga ya boni ovandisingela mbala nga versa c'est froissé naolela nde yango efroissé déjà il faut nazala ya kotelema eza tudwa nazolinga eza ata efroissé ata Sarah tola lisolo oyo yo ozobetela biso ya certain moi j'ai eu certains appels eza bato mosusu babengi nga balobi Sarah tola olingaka kosemele na baproblème ya bato oyo etali yo te en fait olukaka nini parce que Tamar bosolaka te problème te mais yo ozoluka otya vie na ye à danger okomisa ye odécrédibiliser pourquoi tu fais ça ye moko azwi décrédibilisation na ye nga na oluka vie na ye aza nani Tamar aza nani mais pourquoi tu parles d'elle alors je parle d'elle parce que c'est mon travail voilà c'est ça juste ça on parle de tout le monde aza l'autre côté devant Fali na lobela Fali yo osola na prophète Néhéma Sikatenda que je salue à passant tena sola na été c'est un pasteur comme tout le mais kasi yango bakization zobima parce que Tamar azana ba problème na Néhéma bon to ça apera que na sola na et après siko yo ozobima Néhéma batami yango yo ozobima potakaka Tamar na niveau Néhéma soki Néhéma mutazo combattre Tamar eza manque à respect parce que Néhéma a tout asali ba année azokamba église wana ya Dieu vivant oyo eza na bato ebele eza partout na monde Tamar ekuku église ne ezaka bandimi mokia nombre ya bato nasalaka na live bakoki même pas nombre église ya Tamar nga nyataka ba 1000 personnes na live Tamar na église na ata na 300 personnes te sikoyo yo oyebisanga église de Dieu vivant wana eza na Lubumbashi eza na Kinshasa eza na Angola Belgique eza partout ale pasteur wana oyo asali ba année totyele na succès abeti basale ebele ya minene baconférence ebele asali bastade asali ale ye pasteur wana azolanda neti Tamar mpo Tamar asali neti nini aza na nini abeti neti wapi événement nini na malonga oyo Tamar asasali mpo so tozwi baconcert Tamar abeti basali na ye mpe ekoki kaka balive na nga nabetaka te moins de 1000 donc nga live na nga nano ba concert à Tamar ekoki no ata live na nga donc nga beta ba Zénith nga beta na beta Stade de France na dossier niki na Fali 7800 personnes na live na ba étranger nga beta Stade de France ya omona na lo lendo na internet Stade de France ti lelo no Fali kuno abeti Stade de France te menga da na beta na minute oyo Tamar bakization ba osalo eza faux
batika pasteur Neema avana aza libanda makambo wana pasteur omoni totalaka niveau ya Neema eza loka tozwi fali aluka siko abundisa petit fali yo pe okende mpotama musika boy mais Tamar a na niveau wana ti ouais Tamar même Enis Manyanga leki nga na yebi Enis Manyanga mais na yebi Tamar te Tamar na yebi eka tangu fali ayembi ponga ataka fali na yebi na nga ete nzamba otanga liko na banze monene na yemba te na yebi Enis Manyanga. Mais bon, s'agit comment tu t'es poussé directement au côté au fond vraiment au luka ko ba makamne nyonso o exposa ngo na réseau kasi na coach au fond pour témoignage ya lokuta age lokuta na age na ye lokuta ah bon kaka ye moko na émission ye na mamu ezali na sana ngo na vidéo abani azo nager dans des quarantaines azo nager dans des quarantaines okay lelo akomi mwana 90 oh là là akiti trop muto vi mobima makiona na makiona non nous sommes là pour dénoncer tant que vandara to loba ke faire ayembi mabe album a héritier simbité concert a falé sali boye concert a nani sali mpiaka concert eza critique siko yeto critiquer ta zanani yera ba fali bande mo bango nyoso ba chantre voilà. Merci beaucoup Sarah Tola. Leçon à retenir aujourd'hui bato batali biso ezani conclusion bon retenir elote mais ba monika versa c'est quoi ba retenir versa soyo ba luka ba kanga ba photo ba sala ba capture ouais. Merci beaucoup Sarah Tola to comme na soka émission na biso ba saluter na ba banani o batali en tout cas ba mbote na batu nyonso o balinganga d'accord en particulier à l'homme selon mon cœur clin d'œil spécial à toi je t'aime beaucoup ma meilleure fan du monde ba mbote na binongwana. Merci beaucoup tokomi na suka émission na biso tokutani bongo na mbala ya sima ciao bye bye.